Maman va expliquer biso pardon. Et maman Yvonne azobima c'est ka kufaki rassasié des jours té. Molimo na ye ezo telengana. Ozomona parce que akufaki rassasié des jours té, c'est fort possible que molimo na soki moto ake déjà kozwa kisi pour envoûter patron na ye, aveugler. Et lingo lobake moto na état d'âme nezaki malamu té. OK. Yango moni tina o esengeli ko poussa na toujours pas ya pasteur. O ya yebi ba brebis. C'est-à-dire pasteur a ko zwa apeso mutu na loyenge te soki na za délivrer te. Ça c'est vrai. Mutu so aza na ba intention ndenge na seka za mo nzambe te. Ake no ko zwa kisi pour aveugler ser na ye, c'est que azali moto yo ayaki na ngar mais nanu liloba nzambe sali musala kati na yete. Donc na bosembo azali penza corps ya Christ te. Écriture pene lobi que Abraham akufaki na vieillesse rassasié des jours. C'est que mikolo na penza ekokaki. Job également akufaki rassasié des jours. Ce que déjà écriture ont signalé biso bongo et lingo ba il y a des gens oh bakufaka rassasié des jours te. Tozo ko encourager bato et décourager binote. Bon continuer toujours comme ça la misala malamu. Na ba o bazaka na mitema wana. C'est-à-dire bon tikate parce que ça va tout musuba lembi to kosali sa suba touté par rapport ya makambo Diego asali te biso to exhorter bino bon continuer misala malamu bon continuer misala malamu e futaka misala malamu e pambolaka bon continuer toujours kosala misala malamu bino ba o bozana mitema wana c'est que bango ba kufi na mokano wa nzambe te liwana bango zaki précipité enge to botamaka na ndenge to kenda ko kufa nzambe ayeba dia mikolo na biso omoni misala malamu et réclamer ata mama Yvonne est-ce que ba bomaki muto azala kite ezaki cop na bango mais ngana zolo bake eza ndenge batumbaso bako makila neza makasi te makila neza makasi te zande de bonnes œuvres nde et réclamer et nzambe asali justice naye to soka kufi rassasié des jours asa chrétien asa juste ce jour de mort ya koti mutasimbi klenango c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ba on ba invoquer ka ba mort moyen ba invoquer yo et ko salate. Donc c'est très dangereux. So moni muta comme donc la zone na répondre que c'est possible. Mutu so ka kufa koma ko bimela bato. Et lingo tali sa ka kufa ki rassasié des jours te. Ndo bozo bana ke liwa nzambe te. C'est que mikolo na etika laki. Na ko yebiso ko eza pe na milimo. Oyo ezwaka milimo wana eke nango quelque part ekomi ko salisa ngo ba misala. Pourquoi? Parce que eza na ba mikolo oyo etikalaki. Mais ndimela Christ. Azalaka mundele te. Azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement, zibe service a memeli biso biloko na biso. Na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko. Zibe service eza na reine. Ba numero kubenga yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musale. Awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station. Mbala moko za mubimba afasi na yango la police. Zibe service eza wana. Bana biso toza kaka na Kisasa te. Toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga Orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de Maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre à souvenir et fond maman. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na zam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga, nzamba pambola yo
pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo. Nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi. Bon est-ce que o azangi baboti. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 la pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. To bimisa Christ et quand tu to pesa na autos $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana ticket façon na ko papola ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Regarde chrétienne avec Yves, Ipan, conseil du hôtel des épaules, la fin de la série continue toujours dans votre chaîne. C'est la promo des 143 et pourquoi pas de votre grande émission, la Regarde chrétienne. Voilà, nous sommes déjà avec le révérend pasteur Emmanuel Tumba. Nous allons avoir ton solo et belé par rapport à si je ne dis pas, nous allons à la table, il y a Lélo, nous allons CG à Maman Yvonne, il fait ta, on a dit bon journaliste, à Tireki Bisso, Diego chauffeur, naïe, à Bomakié, na Sentinelle, l'homme de Dieu, bonne santé naïo, il y a Église Corps de Christ, maintenant, bande de Guadota la Bisso, Mambo, na Bangopé, et Gezala Malam. Merci Beko Yves, vraiment qu'on l'a pas mbolayo, dengue boye, comme on a Bisso, tout partager, aux paroles de Dieu pour l'édification. Il y a multiples abonnés, il y a super promo. Amen. Na epsi on peut que Nzambe assez la bango grâce à funga la bango ba porte. Bénédiction céleste et za likolo na bango. Vraiment santé église za malam. Nzambe pas so battre la biso c'est la biso ngolo. De kamuko ma bezate. Voilà, nous sommes pour la mano battre la biso. Seigneur Jésus te remercie merci. Au célèbre biso grâce ya komona mukona lelo. Za na biso bandeli kino suka ozanga pete kopambola ba abonné nyonso opambola chaîne au super promo et kende liboso grâce na yo ezali kona biso bandeli kino suka au nom de Christ Jésus amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. Et ça me fait plaisir encore à Yambayo. Ben tout bien dans le solo ya maman na biso Yvonne au Kotika biso 5 ans il y a kozala nandeko chauffeur Diego bakutana une église ya Mama Olangi et ndeko atikali koboma oazaki bongo journaliste Mama Yvonne. Éviter analyse ni ringo sala par rapport à dossier oyo ndeko abomi ndeko na yemoko oyo asumi mingi na vie. OK, merci. D'abord Mowei tolobi paix à son âme. Amnaye evanda binana kimia et paix mana kimia. Ya liboso lokolo bana ndengona ya mibale zali ya ndenge na landeli lisolo na ba télévision ezali ke mama nde azwaki ndeko Diego azala comme chauffeur na ye asali mabete a posé acte moko ya malamu ya kosunga ndeko azala chauffeur na ye moi li futie mona naka o yepa ko koliesa bana na ye to libota na ye surtout qu'il y a une église a su une église a sali acte moko ya malamu parce que na Bible ezali sengeli to sungana surtout
bao bozana bango 4 na nkolo. Je crois que acte wana la défunte a posé que ezaki acte moko malamu au penza liloba nzambe ezali kosenga. Alors retour nango ndeko Diego asali tozobenga ngo ingratitude yango moni nzamba sali justice ndeko kanisa peut-être que likambo wana ndenge bazui mama wana bakundi ekotikala koyebana te omoni misala malamu epolaka te mama wana asalaki misala malamu ya kosunga ndeko nde misala malamu et réclamer yango moni la justice de Dieu etalisami lelo ndeko wana je crois que azana maboko ya l'état azana maboko ya justice peine de mort c'est-à-dire la justice de Dieu et sali na tango ou esengala salama par rapport ya ba bonnes œuvres o mama Yvonne asalaki na égard ya ndeko Diego. OK, wana je crois tout bien non tozo ko encourager bato et décourager binote bo continuer toujours ko sala misala malamu na ba o bazara na mitema wana c'est-à-dire bo tikate parce que ça bato musuba lembi to ko salisa suba touté par rapport ya makambo Diego asali te biso to exhorter bino bo continuer misala malamu bo continuer misala malamu efutaka misala malamu epambolaka bo continuer toujours ko sala misala malamu bino ba o bozana mitema wana omoni misala malamu et réclamer ata mama Yvonne est-ce que ba bomake muto azala kite ezali cop na bango mais ngana zolo bake eza ndenge bato baso bako makilane eza makasi te makili eza makasi te zande de bonnes œuvres nde et réclamer et nzambe asali justice na ye na ngambu musu ezali lokola bandeko bako continuer par rapport à l'exhortation to pesa ba ko sala misala malamu maintenant il faut pe koyebaka nani okoki kozwa surtout tant boso ba na église moi nazo mona ke bato baso condamner église bato baso condamner église a jouer na église o ba frère baza mitema mabe o mona église bato misala mabe batondi tout ça bato baso sala ba jugement o pe baza na droit ya ko sala ba jugement na bango mais ce que tozolo ba manière nini bazo la qui papa Yves à part église total en cas ko permettre nga chaîne au Molière chaque jour tout le monde a ba tuerie chaque jour tout le monde a ba coups et blessures est-ce que ça la une église jamais non pourquoi l'église est comme à toi pourquoi l'église est comme à toi non au somona c'est-à-dire bazwa teka makambo église ba tombola ngo mungongo na ngo tombo na toi parce que c'était na église ya mususu ezali que écriture lobi je connais mes brebis atako to ko sala misala malamu na sunga ndeko nanga ona moni na kati église mais faut to bosala ka verset lobi que je connais mes brebis nani ayeba ba brebis c'est le berger papa toza na église locale parce que la différence est entre une église locale na église corps église au péché ko kokota te salité ko kokota te za église corps oye muna na kana miso abato te mais église locale tout le monde a kokota et ça les si que ça lui permettre bato ba la tailler par la parole pour ba comme membre ya église corps et loko bato ba bossa la yangwana parce que ce que église locale est comme la perfection si une église sur la terre exacte enlèvement ko salama c'est que ce qu'on se mona bangar na biso ba temple na biso et ça les si ka moto mabe azokota pour azwa formation ba forma tailler à participer d'accord yango mona temple ya Salomon nezali ko tongama avec des pierres taillées mais pierre on ezali ko uta na atelier ba pesi yango forme ndeke iko kota na temple ce que une forme était taillée te kota na temple te obi que Seigneur albaki détruisait ce temple écriture Seigneur ça ko lobela temple ya corps na ye tango ko se quoi c'est lingo ba que temple ezali corps ya Christ c'est que pose à la membre ya corps ya Christ o ezali église il faut aller quelque part aux à la tailler c'est que atelier wanande nos églises locales banganga na biso ce sont des ateliers oyo mabanga utaka ezanga forme pour que marteau et pesango forme oyo ezali la parole de Dieu c'est que c'est normal dans une église locale ndengobi par exemple l'église ya CPMC hein et ça atelier
Et nous que tout le monde va wana baza non. Ba sorcier bazali ba ye pour que marteau ezwa bango. Soki nde bazui taille nde ba kokota na nini na corps ya Christ. Oyo ezomona na miso ya bato te. Ozomona sikoyo il faut toujours prudence ezala. Maman il faut na sakei paix à son âme. Na ba batikali o ba ko kozana mitema moko kokukana na maman Yvonne. C'est que na so ba mitema o ko kuta un frère azo souffrir na église. Problème ezali yo ko kata musala wana te pona ndeko ndenge likambo ekomeli ndeko Yvonne continuer mais procédure ezalaka motoye baka ba pate sur le berger na yo moko koki kozwa mutu na église te o bando salisa ye sans que ton pasteur ayeba na yebite est-ce que procédure na maman Yvonne asala yango c'est que na ba bo sitikali bo sala procédure wana mutu ayebi parce que Jésus mtalobi je connais mes brebis. C'est que Moutoye Baraba brebis c'est le pasteur. Ayebi brebis ni azali sorcier, ayebi brebis ni azali brigand, ayebi brebis ni anu oyo amnaye et ça non infirmité. C'est le pasteur. Yango moni avant on s'engager. On peut s'en décomusala dans l'église, il faut on pousse n'est pas pasteur. On t'a ici pour ça na yo. Nazana besoin de chauffeur, nazana besoin de bonne, nazana besoin ya boyer. Pasteur n'est-ce quoi ko yeba ba brebis. Ayebi ke brebis oyo nana soit délivrance cité. Mais on les a na betonga peut-être mité bongo betonga za na 1007. Non, les 4000 membres, est-ce que pasteur oyeba moko moko? Mais le Saint-Esprit là, makambo to sala ngo na nzoto te. OK. Pasteur ayebi ba capacité surnaturelle. Oyo pasteur nzamba dotaye. Ata église ezali na 1 million. Pasteur ayebi ndenge nini. Problème no yo que nous poser problème pas pasteur. Pasteur ayebi même si on ayebi moto physiquement te mais pasteur azawana a prier nzamba la kisaye état d'âme ya moto nini o yo koki kozana e musala peut-être na yebite soki pas maman Yvonne salama ki ndengwana ozomona peut-être soki procédure on salama ki bongo toka kozwa makambo to zute maman Yvonne sa kufi to zolo bande siko pona ba oyo batikali. OK. Procédure ezali l'équipe pas pasteur parce que pasteur ndé ayebi ba brebis. OK, ça c'est bien mais par rapport à envoûtement de notre loba de kolobi azaki envoûté. N'ébité est-ce qu'envoûtement ko ya eti na molimo ya moto e boma muninga na ye o azaki malamu na ye ndeko azaki kimia na ye est-ce que envoûtement ya sorte sur le ko ya to pesa mikolo ya maman Yvonne ko ki OK il va tirer ne biso par là né envoûtement côté ligne de la biso Diego et celle qui va bomay. Non, donc il pose question na yo eza fondé. Donc na ko répondre dans deux aspects. Okay. Aspect ya liboso auto ti koloba. C'est que ceux qui motoake déjà ko zwa kisi pour envoûter patron na ye a aveugler. Et lingoloba ke montona état d'âme nezaki malamu te. OK. Yango moni tina o esengeli ko pousse na toujours pas ya pasteur. O ya yebi ba brebis. C'est-à-dire pasteur a ko zwa apeso mutu na loyenge te soki na za délivrer te. Ça c'est vrai. Mutu so azana be intention ndenge wana seka za mo nzambe te. Ake no kozwa kisi pour aveugler ser na ye, c'est que azali moto yo ayaki na ngar mais nanu liloba nzambe sali musala kati na yete. Donc na bosembo azali penza corps ya Christ te. Aza membre ya corps ya Christ te. Même si on entend dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si on entend dans Ephésiens chapitre 4. On comprend que Tozali établi les uns comme pasteurs, comme prophètes, d'accord, à Christ. Même temps que vous ça les dons spirituels. Pardon, tu as verset moko. Au moment que ça likamboya église corps ya Christ. Ndé na ko répondre na deuxième aspect. Nazana Romains chapitre 12, je crois. Romains chapitre 12. Verset 4. Romains chapitre 12. Verset 4. Puisque à la Bible, dans verset 3. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ
Et nous qui sommes tous les membres les uns les autres. C'est que tous sommes membres dans un seul corps. Corps, il y a Christ. Corps, on a bien église. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. C'est que moni, même pour soit don spirituel, le Saint-Esprit, à chaque grâce katinayo, nous sommes membres du corps de Christ. C'est que quelqu'un est spirituel. Si vous êtes déjà spirituel, baptisé à Saint-Esprit, vous allez membre du corps de Christ. Et cette église, vous avez la carte. La carte église, vous avez l'église à Selembao, l'église à Kingasani, l'église à Barumbu, l'église à la commune à Kinshasa. Vous se retrouver dans le corps de Christ. L'église, vous avez la carte. C'est que nos églises locales, et ça va atelier, Papa Yves, au cause de la membre de l'église locale, mais d'accord à Christ aux arrêtés. Bah, tout le monde a aussi ma Bible, tu sais qui t'emballa. Au Sawana, aucun mais d'accord à Christ tricherait à la carte. Il y a un pasteur à Kobet à Tolo, n'a 1 million de membres de l'église locale. Na 1 million, na combien bazali ba membre à corps à Christ? Parce que pour nous, vous avez membre à corps à Christ, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ndako zoya côté ici au Kuna. C'est important. C'est hyper important. Tant qu'on lingi, net maman Yvonne et l'autre acte à ça, c'est acte malamu. Mais seulement procédure est-ce qu'à respecter parce que oya yebi ba brebis, c'est le pasteur. Nous tous les gens ont l'intention qu'on est quoi envoûté. Bien qu'à une église, à un païen. Et là on est venu te répondre en quoi. Deuxième aspect, yemoko. Comment va comme va envoûter? Châtiment, enchantement, pardon. Koloka. Et soit que Jacob était. C'est que si vous avez déjà moi dans Nzambe, vous avez le Saint-Esprit. Bah on le côté. Ah bon? Oui. Non, c'est que erreur est à côté de mon super maman Yvonne. Mais oui. Chrétienne. Peut-être à ça qu'il y a pas distraction. Ok. Papa Yves, dans un émission, Nzambe, ceux qui osent en Christ. D'ailleurs, l'écriture est claire, condamnation. Et ça, c'est pour nous en Christ. Ben, ceux qui sont en Nzambe, maintenant, tu vois le vanille. Pour nous, on permet de payer l'oua. Et il y a le lingue, on a eu maman Yvonne. Bon, mokano Nzambe zalaka. Mais na ba condition nini? Il y a envoûtement. Est-ce que Nzambe peut pas benda yo ye moko bomayo? OK na repos. Nzambe za na posa moto fa ko envoûter yo. Ce qui est vrai que ba envoûta ki yo. Est-ce que ça la modèle wana? Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous ils plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bateau nyoso ba ko assister. Kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tango kila kyadamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosui oyekokela eva elekaki malamu. Bon, Nzambe pour aboma muta récupérer mwana na ye. C'est facile. Na seconde. Est-ce que Nzambe va permettre pendant que mwana ya ye ba le kanano ba envoûter. Je ne condamne pas maman Yvonne. A posé acte na ye ou ezaki malamu. Ah on a zolo ba d'une manière générale pour na ba batikale. To longwa na ba distraction. Parce que ngana zo kwa mwana Nzambe ba kozwa photo na yo ba ke na ngwe pa nganga. Ndanga ko kwa kozwa yo te. Ba kozelo bima na miroir na bango ba tu bambeli ba omona yo te. Parce que za Nzambe. O Nzamba simbi muto roboto lazate. Esika Nzamba kangi muto ofungola zalakate. Esika pe Nzamba fungoli muto okanga zate. C'est ça Dieu. To sambela Nzamba ba aventure te. To le Dieu vivant, le Dieu créateur ne to sambela. So koza déjà na ngambu na ye ba ko luko na nganga ba kozwa yo te. D'ailleurs ça peut ba tester ya koyeba ke nazana Nzambe. Koza na Nzambe za ba déclaration belete. Koza na Nzambe ba ke bena ba lokio ba moni yo te. Ba ke ba memio pa nganga ba ozelo ba moni yo te. N'est-ce pas, il est écrit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Beaucoup mais là ba breuvage mortel ko sala bino mabete. Même le poison ba rotela yo ba zo zelo kufa okufa te. Ti Nzambe akokana ki okufa. Ça c'est bien. Mais l'homme de Dieu tu va maintenant molimo ya moto ya kufi. Na liwa ya mokano ya Nzambe te. Disons to ba ngondengo na parce que lo ba marabongo. Ou soit ndenge ba bomi mama Yvonne be pa ba ndeko na ba criminel ba Diego na sentinelle. To lo ba molimo mama ezo sesengana. Ezo sillonner ville qui ça oyo. To apemi na kimia nyonso. Et pas yaki. Oui. Et ça, le bateau va rassasier des jours. Par exemple, écriture le que Abraham a koufaki rassasier des jours. C'est que Mikolona est kokaki. Babi Job a koufaki rassasier des jours. Mikolona est kokaki. Dans ce bateau, c'est une émission, c'est vérifiable. Bateau, batala la vie à Job, batala la vie à Abraham. Écriture le que Abraham a koufaki na vieillesse rassasier des jours. C'est que Mikolona est et kokaki. Job également a koufaki rassasier des jours. Ce que les écritures ont signalé biso bongo et il y a des gens qui ba koufaka rassasier des jours. C'est que bango ba koufi na mokano wa Nzambe te. Hein? Liwana bango zaki précipité. Et ça la ndenge wana. Sikoyo ezaka ndeni. Ndenge to botamaka. Na ndenge to kenda ko kufa. Nzambe ayeba dia mikolo na biso. Nazo kozwa exemple na Genèse babi 120 ans. Exemple dans Psaume babi la vie d'un homme s'élève à 70 ans. Pour na ba plus robuste 80. C'est que au moment là que kobanda pe souke zali na penser en Nzambe. C'est que mutu fa ko sa mission na ye. Au moment là
sikoyo soki mutu akufi par exemple ndeko Yves nzamba pesa ki revivre 100 ans nzamba yebi soki okufi na 40 ans c'est que 60 ans na etikali selon programme nzambe c'est que okufi rassasié des jours te na 60 ans na yo o etikali wana molimo banotelengana yango moni il y avait des gens par exemple Saoul ayaki kozwa maman moko azalaki mbikudi po ainvokele ye esprit ya Samuel. Or na Israël ba bazali ko invoquer ba esprit l'esprit des morts, parce qu'il y a l'esprit des morts, l'esprit des morts. Différence des alliés. Non, c'est-à-dire quoi? Au Koufi, papa Yves. Mon lit, mon nom est Ali. Le coup, le Koufi rassasié des jours. Mon lit, mon nom est Telengana. Bah, oh, bah, invoquer. Même les magiciens. Parce que dans Israël, les Agina Baton, ils ont invoqué la mort. Aïe, na tombe na yoto na cimetière no a invoqué yo obimi ba devin baza ko sa musala wana taza chrétien pour obimi na Israël bazala ki ko nini ko pardon ko invoquer c'est que esprit wana siko to bazo bimisa wana bengo l'esprit des morts. Donc molimo ya mowei ba invoquer yango pe bimi ezali différent na esprit des morts. Esprit des morts c'est un démon oya bomaka. Mais l'esprit des morts ezali esprit ya mowei bazali ko invoquer yango moni Saoul ayaki tanga zwaki ba difficulté na royaume na ye ayaki ko invoquer Samuel. C'est que esprit ya Samuel ezali esprit des morts. Yango moni Samuel tanga bimaki abi pourquoi ba tourmentenga. C'est que niko ba ke esprit na ye esike ezalaki tant déjà besoin ko invoquer bozali ko tourmenter esprit ya mowei. Yango moni toujours to lobaka ke tika te molimo na ye ke ne ko vanda na kimia. C'est que molimo déjà tant comme ko bima. Et ça na kimia te bazali ko tourmenter ngo pourquoi? Parce que akufi rassasié des jours te. Yango moni sikoyo na ancienne alliance même les prophètes ba se wana tant bazali ko kufa milimo na bazali ko vanda na kimia te. Yango ba ko invoquer Samuel. Vraiment en tout cas si je bakango j'allais bien préparer parce que matière est allée. Mais au moment là sikoyo na tant que Jésus Christ a kufi. Ba bi ba tombe ça va nini et fungwa maki. Ba corps ya bassin. Ezali ba corps nyonso te. Ba corps ya bassin c'est quoi qui? Ba kontaki na ville sainte. Même bato mususu ba yebaki bango. Donc ba kontaki na ville sainte. Et après, bah mon a quitté. C'est que ça qui déplacement. Il y a bassin, il y a autrefois, na mort il y a Christ a su bango déplacer bango, a tché bango na séjour de mort. Dès Apocalypse a représenté que à simbi clé, il y a séjour de mort. C'est que si il y a kangi, nous t'avons fungolate. C'est que l'ingo ba que le soko kufi en Christ Jésus. Tant qu'on compte dans séjour de mort, on a Christ à kangi. Lelo moto soka kufi. Rassasié des jours, asa chrétien, asa juste, ces jours de mort ya koti, mutasimbi klenango, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ba o ba invoka ba mort, moyen ba invoquer yo et ko salate. Donc c'est très dangereux. So moni muta comme donc la zone répondre que c'est possible. Mutu soka kufa comme ko bimela batu. Et lingo tali sa kufa ki rassasié des jours te. Ndo bozo bana ke liwa nzambete. C'est que mikolo na etika laki. Et na koyebi soko eza pe na milimo oyo ezwaka milimo wana eke nango quelque part ekomi ko salisa ngo ba misala. Pourquoi? Parce que eza na ba mikolo oyo etikalaki. Mais ndimela Christ. Soko d'abord so ndimeli Christ okokufa rassasié des jours. Tant okokufa rassasié des jours, ces jours de mort oyo kovanda. Clé nango muto asimbi yango Christ. Ba o ba invokaka. To ba o ba ka kozwa milimo. Po ba kene ko sala nango. Ba ko sala nango te. Ok, maintenant, consultation, il y a Nganga pour Molimo ya maman Yvonne, Banaïko Bimena Mutuka Oyo, Diego, a Tindela Grande Sœur Nena Mboka Boma, Bakepa Nganga Alonga Molimo ya maman Yvonne Nakatia Mutuka. Nganga a kokite, Azomona maman Yvonne Azobima na makila na nzoto. Alors, tant Azomona makila wana, et Bangisi Nganga Ndake Luka,
la police na niveau ya boma pour que bakanga bandeko yo basaki acte wana na niveau ya boma bandeko donc ya ndeko Diego. Alors tout le bagage ezaki na kisi moko esalemaki na ndenge ya mystique soit makila ya mama Yvonne eza makasi ezo ganga nde akene ko bima na kati ya mutuka to ndenge ni po bande wazoma makila ya mama eza makasi le bimiseki ye na kati ya mutuka aussi lelo ezo beta na kati ya prison ndeko Diego azomona ka mama Yvonne azobimela ka ndenge ezo lobo malelo yango na otiko lobake soki eza vrai que maman Yvonne azobima seka akufaki rassasié de jour te molimo na ye ezotelengana ozomona parce que akufaki rassasié de jour te c'est fort possible que molimo na ye ba utiliser yango na ba sens nyonso ata nazopesa conseil na bandeko yo papa akufa ozomona papa ko sepelaka nango te d'ailleurs rapport mon côté zali entre les vivants et les morts oh na ndoto namonaki papa akabelaki mbongo eza chance ko sepela nango te. Mais on a déjà en contact avec l'esprit des morts. On a en contact avec l'esprit. On a des choses différentes. On a l'esprit des morts, l'esprit des morts. Donc, mon lit, moi, on a déjà en contact pendant que vous êtes vivant. Qu'on se peut la langote. Et ça, ma porte, aux alliés là pour la coufa na yo. Parce que rapport, mon côté, entre les vivants et les morts. Ta bénédiction, nous t'avons ça yo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon way a koki ko bimate pour ya ko pambola yo. Parce que ça va tout ça c'est pelaka papa bimela nga na buto lo belinga. Non. Ezali les esprits o ezali ko zo molimo ya mo way pour elati pour sala. Yo tango ko mona longi obandi ko sepela. Non. Mais na bokoko na tango kala toné ko sepela na mama ndengo na papa toné ko loba même na ba likolo ya ba tom to moni ke tan bazo kunda ndeko. Et la biso Yvonne pe ba famille zoloba kotika bango te landa bango nde basali yo na lobi que culte des morts d'abord c'est condamnable dans la Bible. Ah bon? Na Israël basalaki ke soki bakuti obelelaka ba oboma yo ezaki condamnable. Donc lelo et pourquoi j'ai ça c'est quoi? Lelo pourquoi on dit ma Christ? On dit ma Christ pas c'est quoi? Non, quand Christ a fait quoi, on a dit maïe. Anga za moi. Zamba zo lokom. Les gens qui te ont CP là. Et ceux qui te ont lobby, qui te ont délivrance. Et ça parce que ça la monto longa liwa. Parce que ça mon way était. Azan Zambia ba kufite. Voilà pourquoi tu as exhorté bien aimé, bon peut celui qui est pas Christ. Ba visitation bozomo na bandoto wana. Omona ka papa, omona ka koko, omona ka maman, omona ka leki, ona linga qui est mingi. D'abord, pour votre connaissance, si vous avez déjà milimo en dengwana, milimo en ezana kimiate. Et ça bateau ba kufi rassasié des jours. Parce que ceux qui m'ont kufi rassasié des jours, molimo no faut paiement. Azala païen, azala chrétien. Si vous côté à païen, ceux qui mikolona e penza on zamba pesa ke koki, botira lo mone sute. Ceux qui bozomo on ezoli nga koloba ke nano apemite. Milimo bondoki bosoloka ezana ko salela ye, yango bozomo na ba apparition na ba ndoto. Tout ça na image. Mais oya chrétien de ata kufaki mutaza ko banga nzamba ata kufi na 40 ans, 35 ans. Soka kufi, ce jour de mort oya koti. Mutwa kangi ezalinde le Seigneur Jésus-Christ. Et si que Seigneur akangi nani akoya kwa fungola zo molimo ke sakanango. Donc ça peut ba bilembo akoyeba oya ze ko sela nzambe na oya ze ko sela nzambe te. Ça c'est bien. Alors, Togo Minabiso na Mwasuka, maître Roubé, tapez moi DCG Mou de Tiana Moukia, pour que tout Kabanayo. Tomoni, papa, de Denis Lessi, Anthony, sacerdotal, n'est-ce pas non, il y a quoi ok, papa Yves, Teni on est là qui c'est le côté. Ils ont coton, ils ont lamba, ils ont zambala. Et là qui s'est et l'autre mon côté et baki si pe l'autre mon côté comme ça na habité na moni mboule zéranger biso awa soki rolinga prochainement voilà ou bien to batama ou bien numéro tout sur la CG comme ça prochainement na ya comme ça to banda wana penza to explicango bon s'abonner très massivement pasteur Emmanuel Tumba TV pasteur on a kata encore paste
Emmanuel Tumba TV, pour s'abonner massivement, surtout sur le lingi émission Oyo. Contact Nabiso na téléphone Ezali, plus 243 89 14 750 18. Plus 243 89 14 750 18. De numéro Nabiso Yangwana. Vraiment, pour la Pambola Bino, prochainement, Mboule Katibiso. Losambo pona oh bandeko batala biso vraiment bokangama na Christ bobanga nzambe ba makambo ekomi ekotikala kokomela bino te to sambeli Seigneur pambola bandeko nyonso balandilité ya oyo surtout oyo ba croire nango ozanga te ko bénir bango ba porte fungamela bango matériellement et physiquement au protéger bango au nom de Christ Jésus to sambeli pe to lobi amen. Amen. Voilà. Merci, à la prochaine fois. Bye bye. Merci Coco Dema, en tout cas dans ce moment il y a Boga, il y a Mouinda Moulaï. En tout cas merci derrière la caméra. À la prochaine fois. Bye bye.